Si ya makambo mesema ko lekanga. Ah bon? Yo ke chafana na plateau après c'est bien que non azana nsema. Atika ma ava kutu avaje atika maona ndako. Jana ke no bala. Bibika kichana ke tournage. Mo comme les civils ba ke no so na kofi. Moi ça ozana mutambe turangeza ka Sylvie. Sylvie akeno bala tiki maona kata ndako. Bablo musutu photo tala rompe na ndenge ya spiritualité. Voilà. Mais quand les babes tous ces pays ici-bas, au saki baninga choc, au sara mao choc mao basangani kutuna la brine, ba finga mao ya rosarate mao komi donc nzete. Oh, ben waza me content. Bon, obligé qui est tombé. Bon, belo musu basara on influence. OK. Na complexe. Batu musu ti lelo balataka kazaka ya complexe nzoto na bango. Kaza complexe, na obengo aza complexe parce que tant on s'agit sur place s'imposer. Tant on benye minga complexe na TV boy. Yo o sepe na ngote. Ozo sa sous net mo ba bloko moko boy. Ozo bezanga. J'ai lilingi na honte na yebi. Alors ba mabe ya jani peza ki pe mo ebele. OK. Jani atili ba ne bele na Kishasa. Est-ce que basi nyo sona ko fana bango te? Soki wazaki mabe fana tana old. Soki wazaki mabe fana atika ata dibana ata 8 na Kishasa mwana mama na ye. Yelo ka mabe onga na sepe na ngote. OK. Bazo teka macaron. Bazo teka macaron et pas ya bateau ba kota. Les a qui escroquerie wana premièrement. Ozaka na mot d'ordre. Nazaka na mot d'ordre. Nazo fonctionner na mot d'ordre. Jusque là ozaka na mot. Naza na kata on jeté. Mot d'ordre ya jeté mka. Naza na kata on jeté. Pona matanga ezani. Awa biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Avec tous les 4 coins. Tokos. Boulon des Andes Couture. Awa biso. Merci fidèles internautes, bienvenue sur votre émission Awa Bisso qui est présentée toujours par Georges Chimba, Miss Gaël Molobelia Mboka, hein, ou Miss Gaël ou rien. Tozawana lelo kaka na ndenge ya masolo na biso ndenge kaka ya actualité ezo exiger biso to ya kaliboso ya betando pona kotelisa kabino ndenge nini makambo ezoleka na ndenge ya mboka ya Angola pe na Afrique ainsi que na Europe na balbone nyonso ya Miss Gaël Télévision. Merci na Sijan Nongala, réalisateur ya Moulaï, osa maramba bien pas à PPM lisusu. Homme sérieux, merci pour na boulot. Merci bongo na Baïbalinga Kangai, bateau bazo soutenir nga à chaque moment. Merci na Tos KBCB, c'est mon habilleur. Merci na Patou Kiama, Lumière Alemba, merci na DJ Care Blues. On dirait qu'il y a Brésil, on a Monipe Galvanine Ndongala Mutaso, la bien, les gars solo la bien. En tout cas, Awa Bisso, sur les commissions qui commis pour Nzamba utiliser qui bat loko la Makina, hein, chef Pedro Makina, on a bien ka Zéphérine Banda, hein, boss d'angana pe sur vraiment ba mote pe bongo e comme la boss Léonard Ponzo, il y a Mission du Cœur Télévision. Alors, Awa Bisso ya lelo, nazana leader ya Pembe le tout puissant. Je t'aime Kanina. L'homme à l'actualité. Boromesa nango bongo po aki Angola. Qui sommes nous à qui Angola il présent à qui Angola nem dans un plateau oyo tout est bongi sa artiste na biso Janify yaza côté ya Bangola koto le tout puissant to beta na non moi ma solo neni mamango zo kene organisation na ba comédie bazaka na Angola. Ah, bonsoir leader. Bonsoir Miss Gaël. Comme d'habitude Awa Bisso. Awa Bisso. Aki Angola. OK. Bonne santé leader. Ouais, nzamba zo batela kano moninga. Na utina nga répétition. Donc l'actualité exige que nous fallait na zalawa. OK. Ya monga na zaliawa. Na profiter pesa pe na ogo pesi leki na ngamona linga mo tombo te Galvanine Ndongala. Galvanine Ndongala. Gère solo penza ya kinda zonga ka Brésil. OK. Akina pe mputo zonga ka Papa Idej ni mon noir, il a fumé boy. Wana na bengo cabinet molili. OK. Mona kamta kabeli te Galvanine Ndongala. Un bon monsieur. OK. Na moni pe spaga bingo. OK. Ba changer la kimbango.
ya fan Saramassomba la moulaye. Vraiment. Attends, les 1 million de dollars à rechanger aussi Kwanza na yo papier. L'homme le plus sérieux. Ok. Va changer rebelle. Dengue Gavani Nonga la zana sanator. Ok. Dengue peut tout ça na Spaga Bingo. Na Kimbango quoi. Ok. Champion Kazawana. Naza bien, nza mazoba tela. Nga na groupe nanga tout ça pena bien. Na chef nanga Beni, tout ça na bien. Ok. Oui, aussi prendre baptisa week-end thème, oui, bon, moi le nom ba Gondo. Gondo. Pour les bisale bisakata. Ah, pour moi mo Gondo, il na Gondo, moi na Gondo to ndeli. Gondo na Gondo. Bon ça va tenir hein. Ils ont outil de travail. Tu là tu la Gondo ngeza moi différent. Ok. Et puis Gondo ne bien. Oui, Gondo ne za bien na tala ki na bona kama extreme na eba ite wana za Gondo. Mais tant que singa bona compagne non, che que varamente. Voilà pena pire mutunanga. Depuis ba kini. Che que varamente l'homme de 100 ans. Voilà pena l'ami des Zoulou et de Nujak. Voilà pena bureaucrate. Voilà maman. Leader la ministre congolaise dans mes autres là yo, na pisi déjà pas tout qui m'a numéro aller mambote. Pas tout qui ama. Nazo qui appelle ya Seleman Zombi drapeau blanc. Bon tout monde bien. Ça lit bien. Makambo yo singara faut je t'aime quand il y a pas quoi. Bon le fils c'est qui à la tête député national. Ah député national sans parlement. Vraiment. Ah ça bien. Bolo pe na sur la trône ya Robi Visor. Ya Robi Visor. Nzambe déjà. Aza déjà na. To solo qui déjà bisanga alors ta la pena théâtre ya Kiangola samedi donc il y a zamta voix. Amta lu fouté yevo. Aza déjà na Luanda depuis samedi. Dommage, tout les cas qui étaient samedi, tout les cas dimanche. Donc, ça le paye bien, pas tout qui a appelé les miens à l'emma. Mon tomo bien, c'est le mouton à perdre l'espoir de Yoana. À Solar à la Bisso. Modorazalaki. À Voyagagi. Ah, boss Modorevisor. Il y a beaucoup sur la lélo, on appelle le gars. Bah, comme ça, tant que je Voyagaka, à mon président Mahomo Zatikali Nae. Azo contrôler, azo tali koto Amrozo Baka patron silencieux azawana moto a bien té Amrozo Baka ana Amrozo Baka moto a bien té Amrozo Baka na ebiso so la ngabie ko le kamera ba mindele basala mbo ya solo wasala dollar Amrozo Baka pire moto nanga actualité 26 biso a wali ke ça la matanga oui tout est vous faites Chanify ou ba kambozo qui n'est en cours boni organisation côté ya mboka ngolao. Bon, na ndenge ya organisation to banana ndenga poto parce que to so to na bana poto parce que corps ezani na poto. Ah to ko sala ba organisation pata kunya. Mais ceux qui poto ba pesa corte organisation c'est ça non ni les sans effet. Donc base ezana na poto. Même qui ça paie base pesa na poto. Na sola kina Nadine Kadogo femme forte. Sengai lobby mardi. Bazo tel mbila parce que mbila retenir dans le corps bazo sa autopsie bazo landela so janya ko faire maladie nini badlo tout donc à partir lobby nde tozo za pena suite mo favorable so mbila libéré kaka maramunyo so ba alesko à l'ancesco programme oyo ba namona ki réunion mo ke to za la récemment awa bande ko ngai ba Maxi Bondo en tout cas Maxi zo bunda Maxi Bondo et pena félicitations là où tu es na mikili vraiment aujourd'hui la pena ya na yo aujourd'hui la pena collègue na yo aujourd'hui la pena vient na yo penza on est présent de vos soana et comme ça la présence siatula akuti makamongo OK aniske dadi di kamala kufaki présent siatula côté makamongo te mire sa kufaki dadi côté présent siatula côté makamongo te mais ya Janify présent siatula côté makamongo et comme ça nga yango na ebité pour nani akokota ngo pour nani akokota ngo te akokota ngo te falaka banana oya yebana mire mwana siatulate OK dadi di kamala mwana siatulate so bakufi président côté makambo te to solola parce que kokota na ndenge ya cotisation na ndenge ya kobima moto gashi OK kobima na kokota na administration kokota na kati ya organisation tu vois biso to pundi makambo Mireille awa ti to bisiko na Kishasa président siatula benga kite donc sous cotisation pesa kite apesa ki pete parce que to solo ya mutazaki ko garder mutabando sala cotisation makambo ya Mireille Sezaki et tumba Gabriel mutazana charge makambo ngo comment vie siatula zena kaete oui
Gabriel tout ça l'émission récemment a déclaré pe yango. OK. Donc ça veut dire que nous on est à qui présent manque en considération bana na yemoko. Considération bana na yemoko mais moi na muninga okomo tout est là motolo. Tout ça qui n'a bidi à exhibition qui paraîtrait que lundi vous appelez les lots déjà et tout ça l'émission boé encore déjà il fallait que bidi azaki pena na information pena sûreté. OK. Bon ni internet tout nous allons avoir le téléphone c'est important photo que internet ma trop. Bidi ça trop internet c'est trop qui ça bokoko. OK. Erazo kanzake kwa matière na kwanza erazo kanzake mutu moko mine vimbi fa traiter zo kanza hémorroïde fa traiter abiloko tuana ana tape na ko kota pena na internet te aye ba probiso to lala na internet to la na internet mais faut pas se gâter wala mutu na ngai ya ko pesa programme moko te o ya yebi mutu na makolo te mais en lobby il paraît leader taper ça qui est idée wana ya ça ba comédien pour l'organisation azana certeza que lundi tenga na pesa ki idée ya ko sangisa ba artiste comédien pour to solo la parce que ceux qui mutango ta ko fini makambo bandaka lelo ngana ko kufa na pesa exemple ngana ko fili lelo kasi matange bandi lelo ti voilà a to kozila te famille fanda te tant déjà biso to musika to mesana ko lela bandi ko ba kufa ka ceux qui mutako fila kishasa to sala matanga so ko fila poto to sala matanga mais so tango Janifa ya kufi to dije ko photo serra na mbala moko to solo lango déjà tant mire ya kufaki to tie mire na morgue to zonga ki mbala moko et pas na imba moko mba mo réunion pour matanga bandi déjà c'était comme ça pour na mona ki silence na mboka. OK na moni silence na mboka bité bidi na bengi bidi na bandi ko tina ba message na ba groupe ya ba WhatsApp et non il faut to kutana sabado samedi to les cas fa to kutana po to bandi to ko bana ko solo la déjà Natabu voice moko bimi na groupe ya NTPC. Obiso tangola toza pressé ya ko saba réunion. Tandis que na poto base basangana ki. NTPC awa izala. Oui, na mona bakota na kumo NTPC pa ya petite na ngao RDC. Akota na groupe moko na na moi ki non eza NTPC ya biso ndoko eza na Kinshasa AP ezali to me ko pesa communiquer na PCPC ba communiquer na ba groupe mutumo contredire ngana na bengi ye RDC nana ngo contredire ngana mal na sona RDC na bi nana ngo ko contredire ba parole nga nouveau jenga na sali kisko na mona pe réaction RDC te na tiga on atala boye actrice nga moko Tendresse azo benga président na okina groupe mo bikena to kutana le dimanche abi et comme il est bon to canceller to ko sala des réunions te pour na matanga ya Janifa to mekempe na tini suba voice en tout cas pour na programme samedi to kuta so samedi te to kuta la biso nyonso le dimanche mais na yebite nani soki nani en tout cas jusque là na yeba kiti alors attaque leader attaque je t'aime kanina na gérant na nenga ki mukolo na bengi chef Beni chef contrôler makambo wana yo na zoro babel luka quelques éléments bokene dimanche loko babisa na epa ya Junior Amorim bokene boyeba eza nini eza pe nani OK boyeba eza nini eza nani wa kozwa pouvoir ya organiser matanga tandis que bambiaka loko babiso tozali chef na biso ya groupe wazo diriger Kiangola o aza petit RTG pongani papa RTG petit RTG azali star na biso aketi kuna talipe amonika luna moko gaya onje za na kombo nini za idée nango idée ya kombo ba non bachaki onje nchima makolo skona mituni tima makolo na mboko tima makolo azanani pe azanani pe azaka wapi na meke mpe ko se poser ba question ti nde kaka yemo chef penya bisanga que no eza Junior Timba mais ya voyage OK a voyage comme tu ya kombo za ina idée te na koza na idée te bono zemede nende po no mona onje na moko te na mona onje na moko te a voyage patika onje te bon abisina Timba makolo mutu aza yozoto
Il pose comme son bongo to komo les arabes na bongo. Parce que comment ça? Timba makolo ne. Yom to tanya ngo to bien. Ah. Prononciation les yo otanga ngo bien te poani. Po na mesala na ngote. Ah bon? OK. Hein? Ndia natanga ka George Chimba. Po na mesala na ngote. OK. Ndia natanga je t'aime Kaninda. Po za komo na ngati. Ko komo mutu msula ngo maîtriser makasi bon po. Po za na ne pa na. Et combo de ONG. Kasi ONG za komo mutu. Bon. As chef basali réunion ba kaka ndenge balobi ke no ba ocha instrument yelo ka mabe onga na CP na ngote. OK. Bazo teka macaron. Ba teka macaron et pas ya bato ba kota. Les a qui escroquerie wana premièrement. Macaron ba teka pa banani, ba teka pas ba artiste comédie, ba teka ba artiste comédie macaron. Mais le kwanza, les a qui escroquerie. Les a qui escroquerie. Banani on a ce que bazo teka macaron. Kasi ONG. Les a organisation ya ONG. ONG azana administration. OK. ONG bato ba travailler na administration en compte ya ONG wana. Bango bazo teka la ba macaron. Mais c'est les journalistes. Oui. ONG ils ont une organisation. Il y a une organisation et chez l'ONA et parce qu'on a vu Junior pour faire un sur place au Félé déjà premièrement. Si tu prends Janu faire un peu au Félé, il y a 5 points d'athée. Très bien. Alors tant via formuler moto un peu place au Félé, tous les la Janu wana. Matanga nyonso tant ONG sali ils ont responsabilité au instrument. C'est qu'il faut pas servir ba toi moi 2 ou 3 bières. Som takata so bino bokatani après mutu yamba kosoma na ndenge na parce que ça ONG ça peut impossible parce que ngana yoka ki selon ba on va remarquer que tous dans les réseaux sociaux que batanga même na batakini kuna eza nyonso na mutu c'est gratuit maman Denise Nyakero la première dame et c'est quasi on peut d'ailleurs le non premièrement ils ont une escroquerie et ben escroquer ba artiste et comédien ba 1000 kwanza na bango oh ils ont déjà faux ngana telemela mabe donc bozana besoin de escroquer ba artiste et comédien ba 1000 quoi obote so bopesi 1000 kwanza bozana droit ya consommation ya bière moko bien mibale baza pe sûreté bière moko bien mibale baza na sûreté na ba propos bière moko kaka pe ba fate ruya pe ruya ba manque à respect ruya ba 1000 wana ekokende wapi na ba macaron une soi-disant parce que nako ko betela on CTT na ba soi-disant ONG parce que ONG tango nyesa ma me fait contacter na ba responsable parce que na mboka oyo to na ba responsable ba papa takinga voilà toza na ba jeter mol toza na ba bidi ba mama moyindo toza na ba mama ibanga bato miso ba bemana na mopepe mais ta ba ko ba sur place ba ko mo regretter na yoki yoka jeune frère nanga Bouba de Best aza mécontent na ONG wana comme ça ko ça sembla avec une réunion mais aza mécontent oh ben aza mécontent bon obligé qui est tombé bon belo musu ba ça on influence OK na complexe bato musu ti lelo balataka kazaka ya complexe nzoto na bango aza complexe na bengo aza complexe parce que tant on s'agit sur place s'imposer tant on benga minga complexe na TV boy yo o sepe na ngote ozo sa sous net mo ba bloko moko boy ozo bezanga j'ai lilingi na honte na yebi ebi kezanga yebi ayo ata na lati couper na ngai couper na ngape na lati couper na ngai peu propre alors o sekinga na lati couper le roi mugondo tandis que mugondo aza masa na za collègue nanga hein si Jean peut appeler la petite coupette réalisateur on a la petite coupette non on a la petite coupette na la petite coupette na bo Judith ngami abinanga après on la tibia lelo au respecter couleur oui c'est bon na la tibia bien alors cela veut dire que non les a complexe na benga buba complexe pour na nini parce que avant il y a kinena no réunion na falaga lukana biso voilà yo ndimi lo ne salema ondimi réunion ezala mulukina no bato baza na moto gachi na maboko te parce que mukolo nje azali bana mboka yo za awa contacter nanu ba biso to bengana ko solo total nanu to analyser nanu ONG wana est-ce que bon supposons peut-être na ndenge leader amoneli organisation wana
les ONG sur les devants. Pas intérêt gros à la nina ONG. Les devants organiser matanga ya comédien. Ba intérêt na bango cause attendre sur image. OK. Pas la sana kishasa que non awa organiser matanga ONG organiser matanga tam ça la sana ndenge ya poto place aux États-Unis. OK. A genolé na mbongo. Tam so za ki pe kuza somo bona ndenge poto kuna asala matabité to sa matanga na ndenge Luanda. Atine bango ba miette ba weleli. Okay. Parce que ingénieur Blaise Kaba passeport visa gratuit azana instrument na ye OK titimba geraka en fait c'est biso instrument na ba ki on tene mission que non des en ya ke timba te na biso na do pection makambo OK to fa na plateau ti yo za na connaissance ya makambo instrument ko lekanga ah bon yo ke cha fa na plateau après c'est bien que non azana instrument et ya ki ba instrument boso ndo gérer. Il y a le docteur Denzo. Yo e baka. Abaka keza ye. Ya mi balé ko ya beau frère na ye. O e baka mo. Ya mi sa tango ya kabat. Visa gratuit. Nazana mondo ne maramnyos. Alors, visa gratuit na pe biso instrument gratuit. Ça nga senga tam senga senga to pesa mongo d'ingénieur, na mongo transport, c'est fini. Elle na taxé bisoté. Pour démarche on est na banaga déjà. Pourtant, j'ai un visa gratuit, tout cela qui on peut déjà. Est-ce qu'on est dans la minute pour décision, il y a un leader à peine mes années. Non, on a la décision, c'est parce que nous avons fait un collègue. Voilà. Mais pour l'organisation. Pour l'organisation, nous avons la décision. Non, non, non. On a un groupe à mener aux anabans dans un groupe à monnaie, c'est le groupe fonctionnant. Oui. Dans un mode d'ordre, actuellement, c'est moi. On ne sait pas y ce sont des figurants. La figure, c'est mon PPT. Comme les camotés qui non, boya, bayemba. C'est comme comment regretter des poches. Mais baza déjà, na katia ben. So netinga avec mes acteurs, baza na monde d'accord te. Au moment où tu vas dans virus, je t'aime kanina. Togolé la Jani, ma place est zébélé, Togolé la Jani, même la Jani. Nazaka na mode d'ordre, nazo fonctionner na mode d'ordre. Jusque là aux na mode. Nazana kata on GT. Mode d'ordre ya je t'aime kanina. Nazana kata on GT. Pona matanga ezani. Ozana kata on GT. Nazana kata on GT. Ça dit organisation ONG de la bossa la GT. Ba bossa na ngai na bana na nga na bactère na nga. Quand on s'en attend à n'en biso au beto zata on se trouve à pédale. Tozala kana junior. Yo boza na ONG. Awa biso ils a déjà imprès à monene déjà. Awa biso za monene. Eza monene ozana ba robi visor. Ozana ba boss modogo. Ozana ba ngana zana ba mbozo baka. Nazana mama Hortense acheté. Attention, maman Hortense, Zénano, na bête na l'islam maman Hortense, acheté, attention, la seule femme, la manette originale, la Kikolo. La cérémonie, nous sommes bien maman Hortense, ou bien la je t'aime que non, mais moti na mesa, maman Hortense, la grande dame, maman sociale. So, au bouger mon kibotel, bosso, bon, mon salama, Kelly Diakesi, Kelly Pateka, souka na ba manette. Amaneta bastar eza on na Kikolo. Alors kanina na groupe naye nous appelle organisation na biso mais lokola na boy ku tchake no biso to kende pa manono na marakana ku ba no je t'aime ala contre molema mais biso tout ozaka na nzungu moko la junior pega oui biso nyonso que le meilleur gagne égoïne zambalo la taille biso tout na junior. Ah bon oui. Si vous bactère non va côté té pour qu'on essaie de manger macaron. Baloué junior t'es. Mais pourquoi t'as fait ça la main? Ah, wana balouba nanga. Nani baucha na porte. Baucha zena force au baucha chana. Lui baucha champion mabanga. C'est arrivé au côté bactère kuna uzana kwena bino. Maître ni wapi azamasa na ngai. Ça maître Mongali Masamba, maître Boga, maître Aspect. Azawana. Siko bande kwa kazinga oba msusu bazana mona kia mola te. So baza besoin ba yande timatanga. Te biso tout za na sani, to oneza kwa martyr. Wana ba président Metatron. Baza kana ba ya ka ba ya to potana wana que le meilleur gagne.
amoni avantage ya biso ezalaki bango baza bafigurant soki bazotala bastar bazotala petit nanga Beni Star bazotala petit nanga Zoro Babela aza star bazotala petit nanga Mobutu aza na star Petit na yo Mobutu. petit nanga monaza te nanga komoni Mobutu Ah, ok. star wana star les restes là ce sont des figurants les autres c'est ngalo banani figurant wana yaza figurante donc baotala pena ba petit nanga ba papa Gaspi ba vie nanga biso papa Gaspi baza bazotala nani ya Jo Ok. baotala ba baranganga banotala nde biso Si on a podium et puis bactère non mingi ba mata na bango te pona chef vena omata et chef ba omata bonsoir Z12 et pas nani organisateur ya ONG. banani c'est baoza banani Ah, mais ça peut ba comédien, ba la collaboration ba comédien. bayebi ki wana star batalaki na TV C'est pas une star mais souvent zo kazo mata tant sur ta podium te poisa ACP ça peut ba fanatique ba yo tala biso wana batati. bato nyonso baya kotala bato nyonso baolela jani baoleleka na podium te Parce que ça la passe que mon attaque qui ngola a matina podium et ça la pasi ndeko lobi keno mwana kiangola moko ta matina podium mais ce que bango nde bana passe po baleka na TV te bana kiangola baleka na TV ah kasi matanga aussi la relation mardi sika mardi biso samedi toleki na TV mardi na biso toleki na TV biso to na continuité ya visibilité bango visibilité bango esuka kaka les jours là mais quand yo ko système ba visiter visibilité o takaka banani en fait ba figurant ba figurant les banani ba o bazo trambaler pa na mboko ah bon moi te ba woleli makambo ONG okonda boya makambo ya likanga na TV TV ni TV tabu cheke varamente obomise pamba na toyebani wana mutu nanga to obomisa ye alika na YouTube alika na TV tabu YouTube na chaîne Ogondo TV soko tu bidi TV bima kasi bidi alika na TV otala bidi TV nataka ho na pa abonné kuna oza combien ezala combien de d'abonnés Fungami kala mingi te leader combien de films déjà kati et fungami kala mingi ah bidi TV bidi TV pe ezali to s'abonner na bidi TV ponga pena na kuna Buba de besa uti sasa tourner ba film à danger figurant eh ça rafo leader mota ine tayete oh frère ni aina kitubu aina kitubu c'est qui hein olukila mwa problème mboka ba de moindo we aina kitubu ah sambe Buba de best supérieur la pression bon de Sigozali bon retour au pays hein na sama kelele ni trompette il est battu ni sorti les bayana ni trompette as artiste bon artiste ni sera pas yana makelele force artiste ngwana monte chemin de la gloire et bimia et pas seulement nzombe ça qui carton OK na yo arène pas ya petit terre propre je donne à Chidit la suprême carton pas lumbila là c'est DJ Champagne avec Taramindole mais place DJ Stouk avec Taramindole et pas Nico Chege TV on va pas ça otala biloko ya nani te ya Buba de best te yo tango yo benge figurant eza pas ça maman ndeni si ja la caméra oh yango ni quoi filmer on va filmer sur la caméra oh pour moi on dit ça les premiers ça caméra va filmer les premiers ça non ba l'actualité ba les quand même tourner ba diffuser yo so mona nzonzi ngango mais to mona ngora ba photo nde bakanga ba photo tana tournage ba check ba photo ba monele biso ba galerie zo tona biso to yango na bimi na ba groupe musupo ba galerie zo tona biso na ba pe ba artiste ba joueur na ba ba yebana te oh bo dore yebana te ngana bukomso lokuta na ina kinga bo ngana ke mission ya moto nata ba tourner film mona kinga bo avec kinga bo na ngenge o tourner na bana ona check na ba na kitse na temena na moto te moto bona nata na bactère mona ko yebata na avisa pas problème hein nakata mso mona ta Dieu merci Sundiata
namona ta pédé nada namona ta briefé la merveille ils avaient fait sélection il y a bateau bazali na Angola bazali na parce que na Kisasa ba retourner ba dona bango comment film na bango Natala otala oui bino ndima ba bloko moko bozo ndima ngo kaka po to na TV Natala amba dora donc c'est ba lien supérieur pas notre lien alors comme c'est adoré comme le tout puissant na ndenge ya mboka awa ngape na tana Kishasa na tourna na ba grand et ba grand tourna na ba ke bata kombo na tourna na Caleb Tukebana aza grand na Congo na osakana te na tourna na coach ya Dinzong Esobe mutu montre on sera na balade relation que bazana awa na ba bilipe na bela ba tournete ni quoi ngai nazwi occasion tourner na kokuta na famille Bodate parce que nazaki na opération yango keno na sola kutuna yemoko la grande Belleville esanga falaki aya mais est tombé keno mariage à décor yango permettait été tout monde mais tout sur la biso tous en ba décor tous en ba pédé nada ba briefé la merveille tanti Linda tous à la sazana biso. Oui, par rapport à l'Iwa, il y a Johnny Fay, Nengi Lubami, moi c'est Moutaboumissi, et puis ce sont des mêmes choses que les autres contestés si on a minute, et pas il y a artiste un peu de douce. Ça qui déjà va sortir médiatiquement, il faut des talinga misala mabe, il paraîtrait qu'il y ait peu mon maison pour la non, ma soupe eza neti ya Jani te ya Jani Jani akofi na berere nga lelo koloba ngo question na réponse pe eza te so muta kofi photo baka bolama mabe pe ezali photo ba pe ba mabe parce que excuse Jani amonaki déjà mabe déjà na ndako wana alaki a se retirer Jani aza na bel homme na poto basi baza ebele. Ok, non soit chez moto au ok non. Boti mona liboso isimbité. Mona mi balé simbité ko tikate. Et tant ozo ko yakaka, ozo yakaka. La prix na za mwasi abe na ba qualité za pe na ba défaut. Peut-être ba défaut ya bango ne pas Jani pour le lo kofi moye alo bango to ndimela ye ezate. OK. Jana vaja awati atika ma avakuto avaje atika maona ndako. Jana kena obala libika kichana ki tournage wana mfana bandalunga jana ki kubala mwasi mo komune Sylvain lo bakeno so na kofi mwasa ota na mutambe turangeza ka Sylvain akena obala tiki maona kata ndako babilo musutu photo tala ngompe na ndenge ya spiritualité voilà babi tout ces pays si ba ndenge vient tona babi tout ces pays si ba habité que non ma belle Jana sera qui a le fouetté mais quand ne babi que tous ces pays ici bas au saki baninga choc au sara mao choc mao basangani kutuna la brine ba finga mao ya kosarate mao komi donc on était atika mao na défaut au sara na ba dégoût mibali mais mao linga ki Jani makasi surtout je me rappelle Jani a voyagé après un mois 2 mois un mois on a Jani kufi biso zaki wana na bajili tingame tozaki wana na sundi wana kota ba irsi pechang black line mobutu que je salue sans passant aloba mabe ya Jani pe zaki pe moi ebele Jani atili bana ebele na Kishasa est-ce que basi nyonso na ko fana bango te soki wazaki mabe fana ta na old soki wazaki mabe fana atika ata 10 bana ata 8 na Kishasa mwana mama na ye vous comprenez OK poto ezo simbate luka mo simu susu loko yo lingaka basi apparemment c'est comme on va être ba comédien mibali basi de bazo bala kabi phénomène wana est-ce que zep ne solo ke basi de boyer bala bi basi bala ka ba star so tali basi mingi ya poto star ba musicien ba footballeur ba artiste comédien zaka pona biso ba comédien te ils appellent basi biso mo peto balate. Alors, ce qui est arrivé que nous, et comme la Jani Fay Bongo, la brina balaki Janite. La brina balaki Janite.
On a cassé quoi, il y a Doudou Soupe. Quand Doudou Soupe, na tala ki ba vidéo, na bengi pena lelo trop. Parce que na benga ki Alain Mabana, tina on a numéro Doudou Soupe, na mena so ane. Par rapport na zomona makambozo leka na internet si ah. Alain Mabana, merci. Na chez Sosaki otinenga numéro ya Soupe. Na meko benga Soupe, mpona mekana nkosolo na ye. Na bengi trop ya mina tina même voice que non c'est bien, moi je t'aime Kaninda. Faut que j'en mona tanya ngote et pas. Koto bazo bande mususu koto balo bande mususu aza double sim moi c'est pas ça double sim to bablo on azo ko digérer ngote fala ki siko ngana sona ye moko Soupe o expliquer nga nini ezoleka parce que azo pe ko numéro bo ya pe numéro bo Jojo kasi ngwana ka site Jojo na ka a créer ba problème non so Jojo pas bi Camille tozo bo ba vidéo siko ngoni ki motema mabe na biso ba congolais yangwana ba congolais mitema mabezo bota ma 10 jours mon internet et au crédit sur un problème belé internet ka moko ba pour ko ba diembela na mabe ya mabe et puis ça bango ba vie et puis ça bango actualité mbongo tout ça bani tout ces pays ici bas Jojo abimi pe la lolenge na ye a déstabiliser libala ya Doudou Soupe. Jojo abimpe dans le lenge na ye. Donc so la la muki actualité mo bimi. Si tout makambo ya poto. Est-ce que déjà est arrivé là au PK aux une des mois cop mo boy. Ya no mo boy pe mo ba le kwa yo atala ninga ba poto. Ça s'appelle la yo et voilà quoi. Ngana noko complet, maître complet ngana wenge. Yo ninga mambo là. Ninga mambo là mais Tété Thérèse à Berlin, la reine de son roi. Tété Thérèse à Berlin, la reine de son roi. Et son roi, c'est? Je ne sais pas. Oh. Pour l'interrogation. Ok. Je t'aime quand Nazana nous bien instruit. Nazara nous na complexe et l'autre. Ndena ngolata boy, nangaka kolata. Nangaka so il nga ba influence moko boy, za moi passe pour aux esprit nanga. Tozana bato bazana bilambe belé. So la bi keno bilambe zati na beleli les grands déclarants la mboka oyo Pablo King, les King. Oba la maman Poupette na bi boss en tout cas yo la tara danger. Pour te bien va déclarer mboka oyo mutaleki Pablo na forme zati. Na kotoyanda kwa Pablo na mona ke no oui aza patron. Aza pena déclarer mo aza crédible. Na mona ndako kitoko bijou na moni pa tongi ba atongi opito na ye atongi boyi asali boyi c'est bon donc sona zangi lambanga kaninda obetela Pablo porte pe ya kopesa muto obeta pena lamba waza pe muto biloba loba te sona zangi pe bilamba pe lisona ke pa papio mawa mon habilleur expérimenté papio mawa mon habilleur d'élix akopesa ngo na lingi sona pe na moke na komi na suka akobenga nanga pe toska bese akopesa ngai donc pona teka nzoto nanga obena CD eza mwa pasi aza mwana pasteur na papa nanga za pasteur mama nanga za choriste tokola bongo te na famille na biso tokoma na ba star mibale ngai na mwana confrère nanga Pierre Kaninda mwana ne comme Gervais Kaninda aza chanteur ya makambo nzambe donc biso kopane ekoleka te. Vraiment, merci. Nous arrivons déjà à la fin de notre mission. Merci à Olanda Bisso. Vraiment, pour les boss, José Ngandou. Merci pour notre bien fait. Et pour vraiment, Nasuka, Zambia Pamolabino. Pour mais ça toujours, continuez toujours pour s'abonner. Chaque jour, dans Miss Guerre Télévision, on aura raté binoté pour vos actualités à chaque jour. Pour avoir président d'Angola et Zara Bisso. Merci, Namama Denise Nyakero, la première dame Yambo Garabisso. Pour Nikolo nazolo baboy. Omoni ba comédie bazara kisasa. Bango bazara pona mingi mama Olive. Mais ba diaspora za mama. Biso pena mama Denise Nakero. Tala merci na longono chapeau. Na longono la lunette. Na pesa na mama Denise Nakero merci. To senga ki kaka na plateau. To senga ki kaka mais nzamba yoki kolela na biso mama Denise andimi pour ya Jani ekita Kishasa. En tout cas, merci maman. Vous appelez na bolingo wana. Et à dépense ya ebandina suka. Ebandina suka.
azo sala on intérêt car il y a artiste comédien parce que mobile naie le garant de la nation asa vraiment vrai congolais en tout cas bon à Congo et joli amara na Congo merci encore une fois maman Denise na bolingo wana pe na bolingo wana kaka parce que boa mingi te et bele bazalaka sima mama Olive Lembe parce que biso pe ba diaspora sima maman Denise yake mais nzamba pambola. Merci président. Votre mot de la fin, pour retenir ni pour na matanga ya Gianni Faye Nangola. Ce qui président je t'aime quand dans lobby na noté ba comédien ba ça non pe le côté. Et ba ça le retenir dans lobby pété. OK. Mot de la fin, mot d'ordre ngam na opesa ngo. Voilà. Parce que ils ont engagé c'est ba réunion ba mayoto. OK. Ba sala ba zo ba ni ba ko sala tie. Pour na mona na gité ba te belé ba leli o ya gité pour na nini fala ko sala. Ba ko pas que non, je pèse. JB à comédien. Nazo pesé. Vraiment. Mais dans le baki na bango na lobité. Voilà. Na lobité. To la peto la muki boy. To chong matame pas manono. OK. Marakana. Na marakana ne pas manono pour venir ne koma na koma marakana. Vraiment. To la peto la muki to chong na Barcelone. To chong pe la Barcelone. Quand on peut Gaillard. Et comment on peut Gaillard bo to chong wana. Ba mo pe na ba lona minene. Ils ont une force, centre de formation, il y a des boxeurs, habité, tout chalo na mokwa. Il y a Gaïa. Il y a Olera où il y a centre, so il est. Wani fondation. Mais ça va mentir. Merci. Nous sommes à la fin. Quelques personnes vont vous appeler par mot. Personne va vous appeler par mot, va bango ebelé. Vraiment. Mais le retour en mode matanga, je dis merci ingénieur Vaya, on fait dans ma propre classe de répéter dans la salle de fête Père la Negra. Place pour passer à répéter chaque lundi de 9h à 15h30 dans l'ensemble recrutement nous avons recruté kaka ba figure nyo sangola boya la porte est ouverte chef Benazana pour akokabino azoko kopé bango alors tous les chaque samedi à 21h juste na RTGA et comme petit na chombo RTGA ta la petit théâtre na chombo qui on peut bien quoi mardi à 17h20 na pesi bino nyonso bambote belé boss David Kabuya et puis so bambote belé partout Gigal imbattable